Langa musicien moko na ngola oyo atekaka disque lokola nga. On a chanteur, animateur, DJ. Donc ceux qui ont taliba DJ tout. Oh baza ya combo, oh baza na impact na minute. Baza ba ange oyo ngai. Ah bon? Bocha 1 million de kwanza. Boko na ata 8 musiciens, tout ça la concurrence ya Yangolo awa biso tozo organiser kala mingi. Yoka, bosa la concurrence ya koyemba totala soki nani ya kozombo wana, nani ya koya na public, nani pia kozoma kamuzuru wana. Na komela bango makila. Bango tout. Mutu na mutu akoleka na plateau akoleba na ndenge na ye. Voilà. Mais ba reconnaître kaka nga na sa pena le premier na bango. Pour le monde de musique, quand nous crions de grands artistes en Angola, bah petit on tout bama ça tout bazalakte. Donc biso tozo bunda musique ya mangala na Angola, bah vieux Luchana, bah Didier Romario, bah Songa Mbandu, bah jeune wana bama ça bazalakte, bah jeune frère na bazalakte. Muke Ketsimba. Pour ni Ketsimba muke. Kasi bidote ki bango ni sotu. Kamaki banzele bakoma vraiment banoko bazolove bango na bango balatineti bayanke balele barouge à lèvres na mbebo balati bakanga dadi po batala nzela muzuri bapede nona bolingo ezali exceptionnel fidélité na bolingo ezali kiyuma teo nalingaka toswana poza pongi Kopesanga mokongo te ba insomnie souviens-toi chéri mon cœur. Bien, bonjour, bonsoir, rendez-vous Nabino Yango toujours redépendre na Aero Bota la biso émission Awa Biso Oyo Bolingara Mingi oza présenté bongo et pas ya Georges Chimba Otramadi Miss Girl artiste. L'artiste fait bien son travail et puis azo la fierté à ba diaspora na ndenge ya mboka ezo sala toujours bien. Nena prometa kibino toujours que lelo tozalana icône ya mboka Didier Romario na plateau ya a biso to panza tereto sur la musique yango ndenge ezo kendele na ndenge bandaki na ndenge peso kendele to ba vérité nyonso. Vraiment actualité eza juste que na minute oyo à partir déjà il y a les 28 tozala bon on a inauguration il y a moro ya bana biso Serge Bwana solution abengisi biso tozala côté à Kazenga wana donc pour ko inaugurer staff na biso ya kitoko o basali mikolo ngamo pe na ozala wana na bengi pe bato balinganga tozala na bino wana toujours le 28 oyo pe tozala na biso na junior et pas ya DJ na biso abengisi biso DJ Biki Rouge que ne peut recépula na Biki Rouge na junior et ça biso kaka toujours bien. Alors loko la actualité ya mboka obika ngam na pesa bino information ngara mona memela bino bansango mais cette fois-ci tozalaki awa na ba musicien tozalaki awa na ba musicien lo ba Ketimba tozalaki na ba musicien banini anele keli biso tozalaki ba musicien na ba salaki défilé awa mais to sepeli to bengsa icône ya mboka ngana sala actualité nanu ya mboka avant na tala na libanda po aizaka biso voilà pena charge nanga yango bobenga nga molobeli ya mboka. Merci na DJ Car12 en direct à Brésil, merci na Grâce Ngoy la brésilienne, merci na Galvani Ndungala, merci pe bongo lisusu na 113 mètres 113 ngomba Golgota. Merci l'équipe ya technique nanga nyonso Cross Mbiavanga et ya caméra bozo bara ba caméra botike na bino Cross Mbiavanga pas sala bangamba bien. Merci na De Christ Bango, merci na Shadrack Paulate. Hein? Shadraki Polati. Yem ta sabi mahamba bien émission Monstre Talent. À bientôt déjà to bois que la bino ilo mo boy pour esa la bino bien. Mais la ligne que avant na passer parole et pas invité na ngaya pourquoi lelo o eza bongo icône ya mboka Didier Romario. Pour la nono extrait à publicité puis on revient pour la suite de notre émission. Salut la famille, si c'est Kabose Boulembi RDC. Vous s'abonnez massivement à Miss Girl TV et puis bon la émission OT Awa Biso. Boulé Geza Awa Biso, deux chez Biso Awa Biso et surtout na Miss Girl TV. Vous s'abonner et puis vous partager massivement pour biga ndenge zala quoi. Yaza mona mboka. Le coup maison a toujours bendele. Bien, nous sommes de retour. Merci à boss Bionic Ibanda. Vraiment, Loja Zéphirine Ibanda, bossa maramba bien. Merci à Roby Visor Aigle. Aigle Roby Visor. Icône mboka azana plateau ya Awa Biso na PC déjà boa tarde.
Ouais. Georges. Awa biso Miss Girl. Awa biso toujours. Na otala yo. Ça fait plaisir ya ozano na plateau lelo ikona mboka. Na otala yo bandeli na opesa na mbote pa ya ba sentir na ngai. Pablo Kini dispatchante. Voilà. Alain Visor gaz na gaz. José Mbono Guilé Makanda. Junior Mandoki Papi Mutuka. Lijon Ndeke Tosca BCBC. Ane malamu po na bino le guerrier Paulo dos Santos. FCC Mobimba Alvej la Poule Gaben Willy le Gabonais. Bertoni Sinda. Vraiment, ouais, ça dit générique, bah tout le monde, on a besoin premier soin. Là aussi, on a peine ça, bah moi t'es pas ya les seuls fantômes qui sourient, ben on lit les Gabonais. Grand prêtre. Il y a bon retour au pays, en Boganayo, Angola, et ça les biso bien quoi. Na guerrier du Santos, il y a Paulo du Santos, les guerriers. Bon séjour aussi na Turquie, Istanbul, et pas ya Alvej la Poule, pas trop ya ALM Pro. Non lelo. Vraiment. Tout ça na icône en Boka, icône boni d'abord santé. Oui, santé, oyebi ba épidémie ou tout ça là na mboka et voilà. Mututu, mais par la grâce de Dieu, tout ça tambolaka na ngolu na ye pour sans Nzambe biso, sans Nzambe ba biso ba oyo bele. Mobulu tika la koyoka ka lisolo na ngola ke Didier Romar alikaka awa voilà. Donc biso le bosso ezalaka na Nzambe. Nzambe espoir ngoma yonzi oyebi biso ka bon Nzambe pisome. Pamela Maya la Palme d'Or yo ye biso Alberto donc biso sanzambe mobulu soki nzambe te na biso ba oyoyo yango tongo midi pokwa biso totondaka nzambe toza sélectionné parmi ba vivant lelo yo ezo sala biso ka bien awa biso pesa très fort GSM ezo continuer au sala musala bien na de Christ bango nzambe ya fonctionnement Mama Maria Rosa na pesi pe mbote si ezo mi o béton na béton ba biso omoni mwana mbo azoganga mingi po ayebike mama na yaza na sima kwa Maria Fina béton na béton, j'insiste Maria Fina béton na béton na pesi mbote si ezo mi o mama ezo sa biso bien de tozo bapel na yo raison ya silence ya icône na mboka na mambo muziki ezaki nini parce que ça limpina moi tant icône on les casus même pas na ba émission na ba clip ozo mona susté na ba réseaux sociaux en tout cas actualité na ça les mo bonga dimi quoi réseaux sociaux sur le lobby aux parfois aux na moi de retard pour ceux qui au côté na TikTok au mona activité ya chanson o na embagi Pablo Kini ça toujours en vogue tilelo voilà pendant 2022 fin 2022 tilelo ils ont continué kozala na TikTok bazo benango bazo sala ba vidéo yango to yesu pour na année 2024 to meka ko bimisa susu moi beach afro beach pour balobi o beti marumba oke na afro o afro pe yango siko ba yupi pe bazolinga ata na kitisi chapeau ba yebi ke o Didier Romar ko se mona nga bien tika tombola moi chapeau bo kansanet na meli noa so donc tu se préparer Afro Beach 14 février oyo yango to présentango Angola mobimba Afrique centrale ba consommer Afro Beach donc na bengsi ba tout oyo bolingaka Didier Romar bazelo yindula tozala na Marakana po bino ndezo senga bo soutenir bino ndezo onga na lobeli awa na minute de bandiko pesa bino bambote ezo senga bo meka ko soutenir Didier Romar po na yo sala clip ya bo oyo po te pesa valeur ya mboka voilà icône depuis le début de votre carrière est-ce que vous en a moins idée so vous avez moi combien d'albums combien de singles si je me trompe pas 2008 fin 2008 natekaka album nanga na Tonton Miezi 2012 natekaka max single nanga na Kermesse OK nalekisaki pe moi batempo moi bambrema bakoto wana ezalaki nalekisaki moi batemp après 2017 naye kosala su max single oyo nayembaki Sodio Kinzonzi Frankie Sudi pe à son âme mon frère ami voilà nayembaki susu makoloma kolenga nga na moi un peu générique moko ya normal et na 2020 naye kosala acoustique oyo sénateur Paulo Tudilo apesaki nga trophée voilà
2022 naye kosala max single nayembi JD Fitoko mon ami d'enfance nayembi Pablo Kini déclarant Mavemba les jeunes il y a bitango tosalaki idéologie oyo mambo ndenge sengaki ya 2022 yango soki de sengaki moi 2 heures sous to mais kasu ko lancer moi bord moko et ça combien Nengo tangeli on dirait beti ba 8. Ah voilà, donc petit à petit, au moni musique qui tang ozo s'exprimer, un jour nous allons le boko. Donc ozo continuer à ça la ponzamba rocha le boko mais faut musique et puis non tambo ça on ndenge musique senga tambola ka ikona papa ponga na teka musique senga faut tambola on ndenge tambola ka na lobi ya musique tangela nga musicien moko na ngola oya teka ka disque lokola nga. Ah, ok, nanga sous na lo iska yo même resta na banda bien. Eza polémique te. Tango mutu aye ko somba disque tango obimisi disque batu ba sombi. Bage ko sala ni. Bake yoka. Ay alors. Bayoka kanga. Tango bakenda pe ko somba po bani kende ko yoka ezaka posaka pire na bango. Parce que si y a un musicien, aussi un musicien au diaspora dans la relation et belé na ba boss na mboka o eza icône Didier Romario. Jimsombi ya ba ka pe moyenir moko ya ko soutenir yo take mutu na bango mais par rapport à quoi ne senga kena musique pene beta pena musique na ngai beta ka partout pour nga na chanteur animateur DJ donc ceux qui tali ba DJ tout oh baza ya combo oh baza na impact na minute baza ba ange o ya ngai. Ah bon? Ba ange na ndenge na pona yo na ange oyo babima na mapapu na nga babima na mapapu na ngai c'est à dire oyo bimisa o babima na mapapu na ngai tout temps na ba ange nga siko naza yawe mutoko saote mon frère kozala na Didier Romario eza un pas en avant ya la vie oyo bayebi nga oyo bayebi nga te na so bisabino kozala na nga eza un pas ya la vie na sens nini na kopesa yo idéologie na kopesa yo relation na kopesa yo nzela po un jour o reconnaître que wana aza papa okoya na musala na yo obetaka na me na pesa nzela kenabwe relation yango na sima mikolo obenga nani. Ah papa na bango na ndenge orientation to papa na bango na ndenge ya formation. Kasi na lobi na biso to lobi boye betisi ba mutema parce que baye parce que na saso ikona lobi le papa na bango quoi. Tango oye obetaka musique. Voilà. Ozana ni relation. Ozana ni idéologie. Oye pa nanga na pesi yo idéologie, na pesi yo relation, na pesi yo nzela okende. Nazanani. Ezaka neti kaka this girl ozu petit moko boye ou petite moko bozo formé mais ayebi na ekoloba ayebi na ekoloba tanga na epé mais oyebi seke salaka boye aobengo nani papa. Mais oui, je suis le père ya ba DJ ya ba musicien oyo baza pe na ba tana minute so na ngola na ba musicien susu. Mais oui, oh na ba musicien papa nga tango nga na ye na ngola awa musique ezalaki esthétique palanka stop control mea culpa chic palanka toke kuna na mbonda kimpwanza babiso ba oyo toza ba victime ya kobimisa ba musicien bakoma na sentiment kobeta musique na ngola moyeba mpe bainterprétation mponga nayebaka interprétation te mponga nazako soki nazvani nde na pale nakoyemba papa wemba nalandi Carlito nalandi Defao nalandi Pepe Kale oso comprendre wana naza na pale mais oyo pene esengi pene toke kobeta conseil droit d'entrée musique oyo tokobeta na esthétique palanka yango nde tokokende kobeta tokolakisa bato tokobinisa yango ndenge ezalaki na te wana na époque wana ezalaki tosukaki ono ntina ba 2002 2003 ok 2001 si je me trompe pas 2001 moi complication pesaki na santé nanga na lungo palanka na ke Petrangol voilà nanga na Petrangol wana 2002 ne na keneki na mamba na keneki kotsa pena esprit ya ki DJ pena ndenge akosala ndenge ba Petrangol tango pe Petrangol pe pété lisusu okimisu Petrangol ozongi su palanka non wala to koma na biso wana non mon frère Petrangol pétate Petrangol pétate na sens ni po Petrangol c'est pétrole
Voilà. Le pétrangol, ce qui raffinerie, il y en a un pétrangol, il y a sonangol, le baby, des pétrangol, le koufi. Voilà. Le pétrangol, c'est pétrangol. Ba prêtre bazali. Si ko élément nde, o azako vandisa makambo, azala asute. Ya umona so na ke kazenga, ba mbanga lokola ro. Po élément ne tinga na pétrangol na kazenga nyo surtout na zana na bimi pété. Comme on dit, respectons les gars qui ont vécu. Par rapport à tout ce que vous avez fait, et ça qui est connu à Moka. Lelo, ba collègues no ba musiciens diaspora. Et on peut na plateau ya Abisso, mais tout le monde dit ba reconnaîtra kayo plus DJ que musicien. Le solo o betela ngo to diaskolo ninga azotala nga boye. Diaskolo. Jani Kimbiro azotala nga. Musicien oyo akolobaki nga nazaka DJ ekozala soi-disant ingratitude ou ignorance. Ok. Po soki to lobby to naebisi Pablo Kini, Alain Visor, Gibson Biavanga, bocha 1 million de kwanza. Boko na ta 8 musiciens tout ça la concurrence ya yangolo awa biso tozo organiser kala mingi toka bosa la concurrence ya koyemba totala soki nani akozwa mbongo wana nani akoya na public nani pe akozwa makambo jour wana na komela bango makila bango tout bayebi ngai toza kutu na banani awa balobake no oza misa ba demi temps wana balibanda trop banini wana nalobaki vanda kana kitso yo vanda loba kasi afala opesa identité na ye na militi biso loba na ye basiko milisi ngo nani alobaki oyo kasiko oyo ngana oloba oyo ye nani alobaki bongo obi nani alobaki ngana mbaka demi temps te mais bon babaki mingi oza nde DJ ke musicien avant to koma na biso na wana to yeba ndeni to sola ba nazana ta ko sala polémique na musicien na biso ba frère na ya ngolate vraiment nous sommes des frères mutuna mutu akoleka na plateau akoleba na ndenge na ye voilà mais ba reconnaître kaka nga na sapena le premier na bango so ba na reconnaissance wana na mutu ya bango bando kende bien pour ça na lobby mabe na monde ya musique yozoye. OK ouais. Pour le monde de la musique, quand nous crions de grands artistes en Angola, bah petit on tout bama ça tout bazalakte. Donc biso tozo buna musique ya mangala na Angola, bah vieux Luchana, bah Didier Romario, bah Songa Mbandu, bah jeune wana bama ça bazalakte, bah jeune frère na bazalakte. Bazalakte. Yango benga o pena icône parce que bazalakte mon frère na yaka ya kala. Bazolo ba pena solo bazalakte. Pourtant on banda ba succès na Angola awa. Na utana ona kini. Bango bazalate. Icône, moi idéologie mo to salama awa yo etake mbiaka to mama ya mamba ki batakala mamba batabasia on a profité na tuna question voilà toto mona moi idéologie mo awa lisanga ya bakulutu eza idéologie ya Kentimba Jean Pati na Racine Tsunda lisanga ya bakulutu. On pensait peut-être que notre Europe peut retrouver icône na mboka na lisanga ya bakulutu pour amener idéologie ya banciente ato les gars qui ont vécu quoi. Bon, baza ba frère nanga lisanga ya bakulutu wana basali ekozala ya génération na bango. Ndenge ba bandeli musique na ngola te. Je te dis la vérité. Te uti na ba mboka epa mais na mboka ndenge ngola awa. En tout cas génération nanga na neto zaka na ba frère nanga mutu azate. Mutu azate. Boso na yele bino ba génération nanga na bandi musique na bango awa na ngola. Moi ba père ba kokobar. Ngani na salaka petit ozo comprendre donc lokola basalaki lisanga ya bakulutu wana eza po na génération na bango eza po na génération na ngate na ndenge ngola. Ah bon? Oui leti ba Kentimba pe ba génération na ngate na ndenge ngola ba génération na ngate Ali Jabi route ba génération na ngate ba 4e génération ngana a première génération pourtant total esthétique palanka bango bazalate tango to moni ba osaka baye bango bazalaka te waka biso tozaki waka esthétique palanka toke ba totanga na na ndenge ya palanka na ndenge ya palanka waka esthétique palanka chiksi palanka mi ya kulpa tango toyeko mona frère na ngai Gigi Latte aye ne ya sangisa ba frère na nga Jabir ba Ketsimba ba Tripason wana ezaki déjà ba 2004 2000 kolonga kutu na sala suna palanka te na même génération na nga kala
donc tozala na boule propre po lokola oyo alobi babe na ngai yango na ozongisaka réponse donc lisanga bakulutu wana eza ya génération na bango na musique yango la voilà pour la moni ikona bisi pe lo mobo ya za 3e génération ça dit oyeba ndeti zo ndeti kentimba za na ndenge yango la na tangelo voilà biso ba esthétique parlant toza ba première génération ba osaka baye ba deuxième génération Gigi Latin ayepe asali génération na 3e génération donc ça de ba kentimba ba lijabi banani Gigi Latin bon ba 3e génération te ba bibi ba Gigi Latin tant ba longo ba ça la génération Gigi Latin 3e génération 4e déjà oh bon ba kentimba ba tripa ba kentimba Gigi Latin ye moronde 3e génération 3e génération banana ye ba to ba bimi pa ya na ye ba 4e génération ba ko sa génération on a leader na ba wote bon yo neti ka wera na faire ba za génération mo mais alors ok aisenge pe na ikona za na plateau ya poto de ba moni so ta na lo ba vérité boye ba comprendre que pourquoi te lo ba ki boye ba ki te que Didier Romaro ko pour na faire découvrir bino musique yangola ndenge ezali mais olo ba pe na contre KRT na ndenge vérité pe na ndenge ba frère na ngai ba frère na ngai baza pe na ba frère na ngai to kutana na ba ko mbote santé ndenge nini ermo micro pe to yembi ozo comprendre ya defa siko sala ko ndenge nini so ebi ke non bon ba frère na yo bo sa musala moko mais ermo pe bo moi petit frère na yo na ndinga âge aleki na teva bungeli yo bon kobungela wana tomona pe mise moko boye ya fali aleka na TV ake abude pe Koffi Olomide eza nango normal eza loyal po bakamone banda pa bawendo kolosoi mais tango ekomelaka olakila bango te tango boyanga na yo kiki aboyinga carrément fona loba na monde misiki mwana na obima te eloko siko tobosanaka yango wana tobosanaka mutu asalaki nzela te linga oyeba mutu asalaki nzela keno oyeba ke nani asalaki nzela po biso ba oyo ba Didier Romaro toyoko kuta ba esthétique parlant tokotisaki mutu tokotika mutu ba esthétique parlant ezalaki neti maison mère na ngola ok zoba ba Roblino Midi Bandera Soni ba Gizi Manora yo musicien ni opusa na place wana très bien maintenant toke na biso pe na bien na Didier Romaro yo tala diaskolo boni mambo sino boni bisa ba secret na osola bimisi de la memiso ya kazenga kuna en tout cas respectons les gars qui ont vécu car Didier Romaro a beaucoup fait pour la diaspora pour la musique ya mboka oyo asali ndeti mo ba titre belé abundi petro na tant on a bozala raté tant boyo vandara pe na kits oyo et tchara bino mo ba pertité pour reconnaître rabato bazala va bino quoi oui bige lelo ka ngani na yo yeba noke ba tonga na mona ndeti mo batakala baza ba 4e génération ba 4e génération de musique ya ngola uta na bakisasa biso tout yebani na ba quartier mais na Angola ils sont de 4e génération. Oui mais par rapport à l'histoire c'est comme si icône pour le cas pas fait na biso de pharaon non général. Oui, 95 pe à son nom grand prêtre pour ba idéologie pour mon appel na beta kateni pe ba viona pe ba pesa biso ba courage na nini comme on appelle na aucun répéter après moi maintenant général de pharaon. Donc 95 tant on se répéter na ngiringiri wana na kena o sala test simba na onte wana na simité na zongi na na Romil Faki to za beta ngona na bandal. OK après wana na yo kota na ngola. OK kota na ngola to zo sala baba Ali Jabir ses frères nga za mona quartier na biso na sasa to ba quartier to ka saneti koto to za koto to kati na kapolo côté na bango. Donc mais ba Ketimba pe kuta bon déjà na orchestre Ketimba to zala na Big Star ndenge Congo na ndenge sasa donc tant on est ko yende na ngola vienne aye ko reconnaître nga na ngola mais petit yo na lukaka yo na sima orko yo na ngola lokola te mbala yete kanga babiloko nyoso to te mbala to betela ngo ba concert et comme ekutoke na bamboka na ba Tanzanie ngala boyaka tobetaka concert na Miezi tobetaka concert na Kaju tobetaka concert na Atlantique na Viona si matango vient ko voyager ay ko tika biso to ko mofana na congolaise tous les musiciens Big Star. OK Voilà
wana nazobeta na Big Star nazobeta pe na Nova Vision na orchestre na biso moto salaka na Ojaina ba Seruti Ntomo ba Tutu Vandom ba Stella Moka voilà. Icône na par rapport ya oyo sali na musique ya ba diaspora na depuis le bandi carrière na yo. So eza na moto wa inspire bande ko inspire to inspire ko lo idole na yo na musique ezaka nani. O landa ba idole na ngai. Oyo landa ba idole na ye, c'est-à-dire eza idole na yo quoi. Mais c'est Papa Wemba pour ngana za ténoriste. OK. Na ténoriste. Pour ceux qui ninge zalaka keno nga chanteur animateur depuis musique ngana banda. Donc ezalaki pena esthétique palanka wana. Presque ma bien telemi kuna première voix ngana telemi na suka kuna ténoriste après ko sisa ko yemba na yena animation. Wana Stella Moka zani na balunda kuna. Voilà. Vous comprendre? Après on attend que tu sois moi des autres tu sois là à quel golo oh babenga ga viva la musique. C'est nous les cofondateurs. Ya viva la musique ya awa. À quel golo? Voilà. Nga Sacré Zaza de zéro mo grosso Gizi Manora. Wala nazo tangelo wala ba musicien ozo mona bazolo bakino bango basa ba kulutu bazala te. Tolo ba na cour de grand. Vous comprendre? Donc tango ozo oleki na TV o ignore mutu oyo asi ayeba na salama yeba ke tango kozonga kotanga identité na yo. Toza ba master tango oleki na TV zana respect télévision eko sayote. Le Didier Romaro pena za cour de grand pena musique yangola. Est-ce que lelo pena rose à la peu opportunité na biso to sepela ensemble na ba cross biavanga na ba de Chris Chibango ne ba vandi wana Toyo Kapena Papa Wemba à travers Icône ya mboka. Sakida mani nzela oh sakida mani na balabala oh bolobela ni ngaya wana kozela bolobela ni ngaya wana baby yele oh netina age wana zana vraiment na kene ba tenora bongo faut en expérience ya nule ya ba masa musuba yemba subo tie bango yemba sesha o regretter ya ba moko ba bazana voix naturelle bazana ba voix naturelle na sepela oyemba bien masa faut courage faut za respect na ba prêtre faut pousser la ba prêtre c'est bon ba yo ke la mais ceux qui ba na TV Bazu Mampala. S'il faut encourager quelques musiciens, artistes et musiciens, oui, qui non, bazapi na talent na nenye mboka. Donc, sans polémique, sans polémique, ça peut-être moi, na nenye morobuya, même na nenye mabe, surtout ça, besoin de yo, na yo za icône, oyo karape batutu, ba musiciens so bazala. Oui. Surtout bito, autant que ça, t'as 5 musiciens, au baye mbara bien. 5 musiciens. Tout sinon des politesse na agissement tant que musicien. Tant que politesse to tchako mo pa. Tout sinon talent siko. O pena icône avant da pena boya bi que non te ye. Aza bon. Na Petrangol na moni cette fois de to ye maman Petrangol. Nazo tanga na ngolat. Oli bi na Londres. Na Petrangol na moni cette fois de na Kasenda na moni Janeli Mbemba. Janeli Mbemba. Olobi 5 hein? 5 ça compter ba nouveau talent oh bazo promettre lobi ba dunia ta ba petrola bazo promettre donc ba peut-être mais oui voilà tu vas moi par voilà il connaît bien yo tu maman na ba petit na yo par rapport mais oui on va s'attendre moi 5 après naza besoin to ba non moi 5 auto na tangi combien autangi da D na tangi 3 TD so otali masana Jabir otali Jean Pati Ali Jabir ok otali Jean Pati Jean Pati awenge oui otali susu Muke Ketsimba pour ni Ketsimba Muke kasi bidotengi bango ni surtout et au 5 c'est bon mais Ketsimba Muke pourquoi na émission na TV ya solo na émission bon ça le sentiment na elikaki na TV à lobi na demi to mais so to tie ba tie 1 million de kwanza to yembanga na ngana ozwala makambo dana na zosi disango awa biso déjà na aussi makambo na lobi to tia blague à part sima erozalate to tia blague à part ezala ba défenseur
babetaka nsima micro ka moko oyembi oyembi interprétation moko yo moko yoka te oyembi de nzembo ya yo moko oyo bato batiaka na litoi oyembi na interprétation moko yango na osisa omone na omela bamusicien ebele makila bongo nga na bule na liste ono ta mosusu leader tripason akokai mpe tout justement wana petit frère ya palin wana petit langato non blague au coin tripason c'est petit frère donc petit frère ya palin ya bakuanga na batomsoni na bafufu alobi po grand frère na ezeisi master na ngai sikonga na totambola na noela de bunes grand frère na bango autaka mikele voilà baconcert ya viva la muzika dava viva la muzika biso mpena tofo tobanda esthétique palanka nga na yebeke koreconnaitre na ndenge ya talent nde nasenga te soki totali na ndenge ya palanka awa na ndenge ya palanka awa blague au coin ndenge nakendaka petrangole nazala koyoka mpena tripason tripason mpena kanga mpena palanka asala mpe baclip baconvoque sopa bazosoutenir ye bapesa ye bainstrument nga mpe nayebi kaka na liste oyo ayo totangela biso awa mais na liste ya apesu mwa chance ya kobima wana junior fila na liste voilà junior fila petit frère na liste ya 4e génération oyo natangeli wana do otali tripason na moto ya liboso omoni Ket Simba omoni Ali Jabir do bango misato wana otali Janeli Mbemba tomoni susu junior fila toza su Racine Sunda voix naturelle respect nayebi te soki aboyaka mpe bato na tv mpo na mona aboyaka mpe pete yazaka mina mambo wana te mpo ye mpena kote wana azalaka trop douce Trezeguet pazo ya bien leki no Trezeguet petit wana sapo Trezeguet du swag aza l'homme du peuple vraiment bala sapo balingaka bonne chance en tout cas continue ka kosala effort wana osala bozala neti nga na boyaka mutu te voilà bozala neti nga okokumela okozwa baami ya baprêtre vraiment konga mpena baami nanga tout baprêtre. Alors que devez-nous attendre pour l'année 2023 et 2024 pardon et pas ya ikona mboka Didier Romario tozela nini biso na ngola oyo Yesu soki toye awa na 2024 BCJC Mictualité BCJC José Ngandou Héritier Ndombele fils ya papa JC Katanga botika ngante na likamo na osala le 14 février vraiment na kati ya Marakana po ba dédicace na bino ezali ezosenga fona sala clip do batu tu onga na bwaki awa bakombo na bino eza na kati ya afro wana ezosenga soutien na bino na sala clip en tout cas Pamela Mayala na bilamba kolata te na clip c'est la swadi na ko bwa ke Tosca BCBC awa Tosca BCBC la keti nyo surtout pesa reza bala manene faina sala clip donc na ebité Pablo Kin espoir ngoma yo nzika tika na ngweza nini ya mama na yo wana fingi ba fan ya mama na yo te yo ne muto ko répondre nga na pesa question ya suka follow ba mama na yo titre ya eloko toza le 14 eza nini babotamaki banzele bakoma vraiment banoko bazolove bango na bango balati neti bayanke balele barouge à lèvre na mbebo balati bakanga dadi po batala nzela muzuri bapede donc le 14 tozala wana na Marakana vraiment ozala décide bon wana pena bo sepela nango merci vraiment le 14 biso tout tozala wana po toyoka boro en tout cas eza somo quoi eza pena somo eza rapona ofinga bino te eza pena ozonsa bino pena nzela tu comment nango kilelo mon frère et comment kilelo mon petit momi moko boye trop de déception à mon place à hôtel de matin comme n'est pas lele kuna basombele mbati téléphone ya bien on va pas le Canada la vraie chérie mais type na lele mais c'est quand yo yembeli vrai noko bogar mais a coopéra te mais so olandi suka aza na jona ye moko boy siko na ndenge yo obimsa singelo
Et ça pour encourager bango, tout peut-être pour Bon. benda bango litoi. Bon, eza conseil. Eza conseil pour na le but de contrôler ba massa, to contrôler mibali bakomi banzele, to contrôler basi bakomi mibali. OK. Monde ezokende wapi. De soko za na terre kotikala tikala. Soko na terre ko longwa pour mokile komi na suka. Très bien. Alors Tommy Lengele pour mokile komi na suka, tozaki bongo na icône ya mboka. Ah, icône ya mboka Didier Romario. L'homme sans rancune. L'homme sans rancune, nenga tuti wana yemo pa osenga bolimbisi. Ezara pour to bongisa pour ça c'est bien. Bolimbi sezate. Oh. Non, on a côté là. On a lobby vérité. Na finité. On a lobby de vérité. OK. La lobby de vérité. Nous sommes des frères. Vraiment. Na yebi qualité ya motuna. Déjà icône ya mboka, oza déjà moko parmi bato ba participer na festival wana où il y a artistes et baosala. Et ça on peut na concurrence non loyale, c'est-à-dire on mérite découvrir ba talent ya artistes surtout caché ka bien. Na mboka o. Na banzemo na batu bayembi. Bayembaka. Na wabengisa bango ba yata na sema bango pe bazoyemba. Bongo pena. Bango pe ba bimisa ba mise banzemo na bango batu bayebi koyemba. Bongo. Alors, awa biso, il suffit de nous montrer de quoi vous êtes capable. Parce que le meilleur gagne. Je vois que les meilleurs gagnent. Oyemba. Caché ka ya oyemba. Caché ça la bien, enveloppe ça la bien. Au moins on est dans la bango makila. To benga pe ba juriste ya ba mikolo o ba yebi mama musique. Bon ba za wana, bato ba okotela mutute ni fanatisme. Baza la bata musique et plus baza ba shungu bato mangala te. Donc puis loin peut-être ceux qui nous ba sali biso ngolu, tozana vena biso papa Samangwana. Viona za ni pour ni contre. Yepina aozala wana po ayoka nanu nani aza musicien to nani aza musicien te. Merci kona mboka to comme na biso vraiment na suka ezali plaisir ya ozana na plateau oyo ezana bato balingaka yo icône bakozwa bambote o to benga mabanga po sala bango bien esalinga propre na opesa do na Jandira pe do na Mira Mbote Cecilia Batista Laure Mipende Mado Makanda bino bozo soutenir ba ferro donc José Mboueno Guilé Makanda tout landela makambo tout bosale langa bikama 2024 Pablo Kini surtout yo vraiment na ebité j'ai confiance espoir ngoma yonzika na zone la kombo oyo solo ya Ebembe Palme d'Or Sosa Alberto Bazelo Yindula Diascolo année 2024 bosale langa bikama mon ami Jide Fitoko BCJC José Ngandou Héritier Ndombe le fils à papa na kati ya Marakana na pas associé na ngai Arnaud Pakekebe balobi pesa makambo pona le 14 maire boss Nono Pakekeba sepelada na boss na nga Diadan Diako FCC présidence Ben Willy le Gabonais Alves Lapouga Beltoni Sinda. En tout cas j'ai confiance à vous 2024 bosali langa bikamo Wenge makambo nyonso JR Sa Majesté Gauthier Touba azomona na te naza na posa na ye poche ya Nzambe na ebite. Merci poche ya Nzambe na ebite ngape dollar à putu na vandi na plateau na ebike Galvani Ndongala landinga Shilingi voilà silencieux Galvani Ndongala 113 base sénateur Chesco Mansola partout Pakekebe vraiment les 14 nazana posa no mona bikamwa Maître 113 Ngoma Gogota Toulouana en direct à Brésil Tony Mopati Toyoyo mes amis à Brésil Glody Bokanga Mokusi Atalo na Pesio Mote Salvador Maya les boss na benyo 3 fois Salabika Moussipé Salara bien avant le rôle à Bako qui n'a posté. Souviens-toi de moi, manifeste-toi, Salvador Maya et Rosala toujours bien paix et plaisir. Batono Sobalinga, on a pesi ba DJ tout. Yamboka Mbote, DJ Jimmy, DJ Boyka, DJ Billy Célèbre na staff na biso kuna na bosani pété ba collègue nanga kuna na Marakana DJ Jazz Efambe DJ Jazz na pesi no DJ Ari Maestro Giz Yamboka DJ Gloire MP4 encadré ba Ange tu ya Kazenga bazala poser Don ami Claire j'insiste Don ami Claire Kozituka na staff na biso na ya couleur à Marakana
tozalaka mpe wana tozwaka mopepe kuna masanga pene ebelaka bondimelanga kwa ata namelaka te mais place wana pena mamba be esalamaka ikone tokomi na biso na suka tosisa émission lelo ndeti mwa boye omoni question bato nyonso balingaka nga babe tunango ikone na suka mpo ekotombokisa ye mpe esala ndeti fo bobebisa émission baza bezo bayebaka raison nini ekimisa ikone Didier Romario na Kazenga te na Kazenga na kima te soki naza na 2 concerts na mars nazongi kaka la mingi te non année passée non kozongi non bon ba concert na beti ba 2020 ba 2019 na Petrango na 2018 okay nga pena Kazenga pena mabele mame na ba faux batu na batu ya bien na maboma donc bango tout batu na ngai et c'est vrai pena par rapport à musique na carrière na yo na auto yoka lelo to démentir ango to confirmer que ça vérité que toyoka ke ikona mboka abimana mo ane pona moto non atubanga pena kisi na bien ote na vie na nga na botama catholique donc kisi pena isoro ane luba maka trop eza pena bato ebele bakotelango bakomarka bafuta bana bamande pona na 3 jeunes filles ok donc tellement affection ya bana na dazalaka na bana siko babulaki ke nakomaki kobima na ba jeune fille nanga ok donc ezalaki nango bongo te ezalaka affection ya papa na bana donc affection ya papa kosilika na nga na yango nakendaka kovanda mpe na wambo mwa 2 semaines kambo mpona likambo wana esalamaka wana oyo ayebi te lisolo ayebango ezalaki na fille moko nazala vivre ne azala kotapalanka telema azalaki na affection ya bana nanga mingi te yango aprovokaka lisolo wana fille wana akotaka kasho afutaka bana amande ozonga nanga na Kazenga batandelanga liputa bana na prince ti na kermes batala bana na prince basi nyonso ya Petrango baya kotanda maputa eza na musicien moko pe DJ moko teko na sala malekamba wana très bien on se retrouve à la prochaine eza na musicien moko te eza pe na musicien moko te batira ko yamba mandalala lokola nga Didier Romario donc eza likambo ya mwana na papa na ye Nzambe na mwana na ye bato balanda yibiso ne to sali bango plaisir boy to sali mamba bien pour Isaac biso Kazenga mars oyo mars naza na concert na 4x4 mambo tepe abengisi nga na kene signé contrat moko en plein air liboso na ye wana donc Petrango naza na 2 concerts oyo nayebi nanu te ya Kazenga po nayebi Kazenga nakozala na 6 concerts année oyo ok pesa bango suro elenge ya ba concert wana ozala nango nga na bimi na nga na tirilo plateau ciao kozala nona bolingo ezali exceptionnel fidélité na bolingo ezali kiyuma te nalingaka toswana poza pongi kopesanga mokongo te baensomni souveto sheri moke nasuki na nga na donc le 14 na premier soin eza na Marakana tokutana na esala c'est bon